mosusute, azalite akotika la kozalate kakaye. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. La manne cachée, la manne révélée, le tout-puissant. Bien-aimé, toke, kakakole la mawanzambe, lela mawanzambe na bomo na yo, na famille na yo, lela mawanzambe. Mawanzambe kita. Mawanzambe kita. Mawanzambe kita. Mawanzambe kita. Loba papa et pitié. Yoka mawanzambe abikamwa. Yoka mawanzamba lola. Yoka mawanzamba bikamwa. Yoka mawanzamba lola. Yoka mawanzamba bikamwa. Yoka mawanzamba lola. Lela mawanzambe bien-aimé. Lela mawanzambe bien-aimé. Mawanzambe na bana na yo, na libota na yo, na famille na yo, na foyer na yo. Lela mawanzambe, 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 mawanzambe. Adonai mawanayo, 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 Eshadai. Mawanayo, le roi des rois, mawanayo. Lela mawanzambe bien-aimé, lela mawanzambe. Lela mawanzambe, mawanzambe, mawanzambe na bombo na biso. Mawanzambe na bombo na biso. Lela mawanzambe na bombo na biso. Bien-aimé, amen, 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 amen. Tozo continuer la présence en Zambie. Tozo continuer la présence en Zambie. Toke sikoyo bien-aimé ensemble. Kole la makila na Yesu Masia. Makila na Yesu Masia zinga bombo ya moko na moko. Makila na Yesu bomba bandaku na biso bana na biso. Makila na Yesu Masia bomba ba projet na biso tokei. Bien-aimé bondela, bondela. Belela makila na Yesu Masia. Loba bomba ngai. Makila na Yesu bomba yo. Makila na Yesu bomba yo. Makila na Yesu bomba ndaku na yo. Makila na Yesu bomba yo. Loba le son de Jésus bombanga. Na fin de l'année oyo bomba yo. Makila bomba yo. Bien-aimé bomba mi wapi. Bien-aimé bomba ni wapi. Bien-aimé bomba ni wapi kwa Mungu na mona yote. Na fin de l'année oyo makile bomba ngai. Na fin de l'année oyo makile bomba ngai. Makila na Yesu demo oto tikali nango. Makila na Yesu bomba nga pona kota 2023 na kimia. Makila na Yesu bomba ngai. Lela makila na Yesu. Loba makila na Yesu bomba ngai. Makila na Yesu bomba ngai. E bomba bana, e bomba libota. Makila na yo tozo bele la papa. Tozo bele la makila na ye bomba, e bomba, e bomba, e bomba, e bomba. Makila na Yesu e bomba, 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 e bomba ndaku, e bomba bana. Makila na Yesu e bomba mabota, e bomba, e bomba, e bomba, e bomba, e bomba. Makila na Yesu e bomba e. Bien-aimé, belela makila na Yesu. Loba makila na Yesu e bomba ndaku na yo. Makila na Yesu Masiye e bomba bana na yo. Makila na Yesu Masiye e bomba libota na yo. Makila na Yesu Masiye e bomba ba projet na yo. E bombe, 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 bomba. E bomba nyonso. Fin de l'année oyo bomba mana makila na Yesu. Yo na libota na yo bomba mana makila na Yesu. Et loko moko te échappé bino. Surprise moko te kuta na bino. Loba na bombi makila na Yesu. Na bandeko nango ba musika nanga. Nazo bomba bangola makila na Yesu. Nazo bomba bangola makila na Yesu. Libota nanga na makila na Yesu. Beneme belela makila ne longa. Belela makila bikamwa. Belela makila ne longa. Makila bikamwa le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang qui justifie. Le sang qui sanctifie. Les sangs, les sangs, les sangs. Nanda kunangai. Makila na Yesu Masia. Nanda kunanga na zobela. Mutu nyoso kocha makolo nanda kunanga. Akuta na makila na Yesu Masia. Mutu nyoso kocha makolo nanda kunanga. Akuta na makila na yo nzambe. Makila na yo na immeuble na vandi. Makila na yo na quartier na vandi. Na zobela makila na Yesu Masia. Esika mwana le roi des rois azali. Azala sécuriser na makila. Esika bana tolo na senyo bazali bazala sécuriser na makila na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé. Amen, amen. Bien-aimé, tozo poussa la tozo kende ko tondi sama. Tondi sama na molimo bosatu ba molimo na Nzambe tondi sangai. Na tondi sama. Molimo na Nzambe kipengai. Na tondi sama na nguya.
ma coupe est débordée, ma coupe est débordée, natondisama, natondisama, mutu atondisami bien aimé azalaka kaka moto, mutu atondisami monguna koka kosimba ete, mutu atondisami aza lokola moto alati soda alati deja bibundeli, aza na teni aza na munduki na ye, tozo kende kobela Saint-Esprit, loba Saint-Esprit, inonde mon cœur, tokei, bondela, 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 bondela. Ora baseka ya basanta ya mama, lobobo shekerebe santa ya mama, koliaba boko lobo sante, lebo sayama, kolaba shindelebe, reka ya masanta, lobobo shika ya masanta, koraba breka ya masanta ya mama, lebe bebe, ora baboso koroboshe, reka ya masanta yememe, libaba sondolobo, natondi sama, natondi sama, natondi sama, natondi sama, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, natondi sama, ma coupe déborde, 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 natondi sama, ngama kese natondi sama, ngani kleti natondi sama, ngani kleti natondi sama, nakila na Yesu na ndaku nanga, nakila na Yesu na mobali nanga, na bana nangai, Zambia bomba, na fin de l'année oyo, na boiba surprise agréable. Il y a désagréable, na kombo na Yesu Masia, na boiba surprise, na boiba surprise, Yahweh Zambia lola, ndakunange tondi sama, etondi sama, etondi sama, ndakunange bomba ma, bana nanga ba bomba ma, na kombo na Yesu, bien aimé bondela, 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 bien aimé belela, molimo bo santo équipé yo, bandako tambola na ndaku na yo, bandako tourner na ndaku na yo, bandako sécuriser porte, kende na porte ndaku na yo bien aimé simba, bandako bondela sikoyo, bandako bondela, loba nzambe, le même manière na simbi porte ndaku nanga, monguna kokota te, anja kufa kokota te, ba surprise désagréable, na ndaku nanga te, pas de sortie, pas d'entrée, ya ba visite Yesu Masia, ya monde à ténèbres, allez tokei, bondela, ozo simba porte ndaku nozo saka, ozo simba porte ndaku nozo parler, ozo loba, mokile salama kina kiloba, mokile salamina liloba bien aimé, bandako loba ndaku nanga, porte ndaku nanga, eko fongwama, na bato nzamba linge fongwama, porte ndaku nanga, eko fongwama, na bato nzamba lingi bacha makolo awa, porte ndaku nanga, eko fongwama, na bato bakoba kiselanga implice spirituel, porte ndaku nanga, eko fongwama, na bato bakomemelanga kimia, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, bien aimé bondela, kolaba seka ya mama, lobobo shekelebe santa yama, koliaba shondolo bobo, lobaba sheke meme, libaba saka ya mama, kolaba seka ya mama. Bien aimé to kota siko na combat spirituel, telema siko zali banda ko refuser, nyonso abokeseni na libota na yo, nyonso abokeseni, sort nyonso bien aimé, ya monde à ténèbres, oyo ko uta na gauche, ko uta na droite, na fin de l'année oyo, banda ko telemelango, banda ko repousser yango, banda ko telemelango, banda ko repousser, banda ko boya na kombo na Yesu, boya kufa na ndaku na yo, boya kufa na libota na yo, boya ko lela bien aimé, banda ko bondela to bondeli na kombo na Yesu, papa nazo boya kufa na ndaku nanga, nazo boya kufa na libota nanga, kufa physique, kufa spirituel, ekozwe sikate na ndaku nanga, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, nazoboya kufa na ndaku nanga, nazoboya kufa na bana tolo na se, na monde entier, esika nyonso bazali, nazobenga na mabe, nazobenga na kolela, nazoboya
nazo telemela ba parole prononcée naza ko anile yango esika nyonso kombo ya bana tolo na se ezotangama na ba famille différent nazo telemela yango na kombo na Yesu nazo telemela yango na kombo na Yesu nazo telemela yango na kombo na Yesu koraba seka ya basanta ya mama rekola basondorobo shekerebe renda ya marobo sate ya mama koraba breka ya basanta ya mama uzana lobo saka ya basanta uzaka ya masanta ya mama koraba saka ya ma que le Seigneur nous bénisse lobo chante ya mama lobo saka ya mama bien-aimé dans le Seigneur Nzambe apambola mutu nyonso to azana line Nzamba pambola bandeko nyonso bazotia ba j'aime ba commentaire Nzamba pambola yo ya makese Niclette Nzamba pambola ba bien-aimé mususu nazo mona te bozo aimer bozo partager Nzamba pambola bino poete bo sa l'évangélisation na musala Nzambe Nzambe apambola bino bato bozo chitapote Nzambe apambola biso toko mina tango ko partager moi ya mukeo Nzambe abombeli biso tolandi libondeli pona kotika liloba na Nzambe na maboko ya Nzambe et pas pasteur tolandi libondeli. Seigneur, que nous remercions parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, parlez-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Serviteur, servant, Seigneur, que tu as choisi. C'est lui, Seigneur, pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle avec l'esprit Seigneur, distraction, Nzambe, sika ono, ça de Jésus-Christ. Disposez la mission, disposez la mission, disposez la mission, afin que il y a matéria, c'est ma malamu, quand la mission, la coupe espace. Amen. Amen. Nzambe azwa lokumu bien-aimé dans le Seigneur, tolingi to partager penser à molimo mo santu. Semaine oyo na bandi molimo mo santu apamboli biso makasi parce que nazwi ba retour ya message to solo oyo to baki ko partager lundi, nazwi ba retour ya message oyo to baki ko partager mercredi, bandeko bapamboli Nzambe. Bapamboli Nzambe na YouTube, bapamboli Nzambe na Facebook, na WhatsApp, na TikTok, bandeko bapamboli Nzambe. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola biso po etaza malamu. Soki Nzambe azolobela biso bien aimé eza po alingi biso. Toza ebele na mokili, toza ebele na ba famille. Mais okomona ke toza mingi te o tozo telema na présence ya Nzambe. Toza mingi te o tozo luka Nzambe. Toza mingi te o toza na soif ya parole. Toza mingi te ya makese. Toza mingi te bato tozo luka Nzambe alobela biso. Parce que o Nzambe alobelaka biso ezalaka malamu pona biso te bien aimé. O Nzambe alobelaka biso a des fois ebetaka biso pe fimbu. O Nzambe alobelaka biso a des fois esalaka biso pe pasi. Kolingaka te tango nyonso tu mosala Nzambe ayebisaka kaka ke Nzambe akopambola yo, Nzambe akokende no likolo, Nzambe akomatisa yo. Bien aimé, c'est bien. Mais Nzambe po amatisa yo esengeli ataye yo nani. Nzambe po tombola yo bien aimé, esengeli bien aimé, il faut délivrer yo. Nzambe po tombola esengeli alekiso na désert. Po yo yoka pasi ya lipamboli wana po tango kozwango okoyeba kobatela ngo jalousement. Nzambe apambola biso bien aimé. Bandeko nyonso tu oyo tozo sangana na bino elongo Nzambe apambola biso. Toza neloko mususu akosala te bien aimé so kosalela Nzambe te ezate. Toza kaka na kati ya histoire na biso. Na kati ya histoire na biso ya Rite. La fois passée to solo la ki to mona ki ndenge olpana Rite. Bakoka ki bien aimé pression ya belle-mère na bango te Naomi. Olpa koka ki te. Azwa ki décision ya kozonga na mboka na ye. Azwa ki décision ya kozonga la banzambe na ye. Azwa ki décision bien aimé ya kozonga la ba parents na ye. Ashisha ki bon kozonga na mboka na ye amona kengo eza malamu mingi.
Maga yebaki ke nzambe oyo mboka ne bandai kotombola eza nzambe ya bomoi te. Mais yandimaki quand même azonga. Mais totali na côté ya Rit. Rit amonaki ke akoki kozonga su na mboka na ite. A préféraki na ye nzambe ya Israël. A préféraki na ye nzambe ya Naomi, nzambe ya Bayuda. A préféraki nzambe wana po asalaki pe bien aimé balance ya banzambe. Amonaki ke nzambe ya Israël aza nzambe ya bomoi o aza na bongo Jésus Christ de Nazareth. Ye a préféraki na ye kolanda Naomi na mboka na ye. Mage Naomi abondelaki ya lobi zonga. Mage Naomi ayebisaki ye ke nazali susu na tango te to na âge ya kozwa lisusu mobali te po na bota lisusu bana wana le temps bakola yo zwa bango na mariage to bazwa o na mariage na kozala su na temps wana te po na si na komi mukolo. Naomi abande koyebisa ye d'autre part lokola ke nasi na koli na kokufa na nga kala te. Mais Rit atalaki risque wana te, risque azalaki poussé par l'esprit. Ya kangamaki kaka na Naomi. Ayebisaki ye na kokende na yo partout. Nzambe na yo kokoma nzambe na nga. Peuple na yo bakokoma pe ba peuple na ngai. Esika yo kokufa bakokunda yo esika pe bakokunda nga. Naomi amonaki susu moyen ya ko repousser yete. Andimaki bakende na ye. Bazongaki na ye na Jérusalem. Bible lobi bien aimé soko tangi na Rit 1. Nalobaki mutu nyonso tout par la grâce de Dieu akoma Rit 1 à partir à verset 1 tina C. Yoko mona nyonso tout oyo tozoloba kati na esika oyo. Ben aimé, il faut que zalaka lokwa bandimi ya bere, il faut que contrôlaka message. Ce qui va pesi yo bien aimé verset, il faut que nanda kuzwa temps ya ko contrôler message. O comprendre est-ce que oyo ba lobaki na oyo ba komi na Bible, est-ce que za likambu moko. Bazongaki na kati ya Jérusalem babi batu babandai kokamwa Naomi. Batu babandai kokamwa ye balobi akendaki na bana, akendaki na mobali azongi maboko pamba, azongi na mwana mwasi oyo aza nani. Rit andimaki kovanda na sie na makolo belle-mère na ye banda atako belle-mère na ye batu mususu o ba comprenaki te babandai kochola ye. Mais Rit avandai ka na sie na makolo Naomi. Rit a continuaki ko servir belle-mère na ye. Toyebi mikolo soki basi bakomi na ba âge wana bakomaka na makambo mususu bien aimé o bakoko sala te. Naomi azwaki musala ya ko conseiller Rit. Azwaki musala ya ko conseiller ye. Ko partager na ye parole ko mema ye na ba dimension. Rit avandaki abandaki kolinga même pas Naomi ndenge mokomi ezotalisa biso. Abandaki kolinga même pas Naomi abima kendo lukelo kwa kolia. Ayebisi ye fanda. Fanda ngai na kobima na kokendo lukelo kwa kolia. Naomi abandaki ko conseiller Rit. Rit alandaki conseil ya belle-mère na ye. Rit ataki nano ba besoin na ye liboso te. Soki ezalaki nga na yo bien aimé peut-être tonga totala âge na biso. Tolinga to comparer ta musu âge ya Naomi. Tolinga to mona non ke nga mo pe na na makambo ko sala. Na kotika pe mama koko na kene na nzela na nga na kesa makambo na nga. Mérite atika ki vi na ye na makolo ya Naomi. Atika ki vi na ye na makolo ya Naomi. Atiki mboka na ye. Atiki ba para na ye, atiki ba nzambe na ye, amikotisi na kati ya Naomi. C'est la même façon to komi kotisa na kati ya kolo Yesu Masia. Le même façon to kobosa na banzambe ya mabota na biso. Le même façon to kobosa na ba besoin na biso d'abord besoin ya nzambe liboso. Bible obi muto ko koza na ba projet, mais projet o ya nzambe bien emende kozo esika. Oh tina nini na sala ba projet. Soki na yebi ke ba projet nga na zana ngo soki nzamba lingi na ete ko sala mate. À quoi sincère? À quoi sincère bien aimé? Na sala ba projet ton na yebi ke ba projet wane ko aboutir ne lo côté. Oyo nzamba loba ki yango le prévané to zala na makambo belé to senga nzambe ko kisama te. E ko kisama te bien aimé. Po ete nzamba yebi biso. Nzamba yebi niveau nini ya kondima yo zanango. Oko banda kotomona bande ko mususu entre parenthèses azolela musala azuka la kopa musala ya 1200 €, 1200 € ya pamba na suka na che ya pamba na lobi bien ya pamba
Po eza na bato bazwaka likolo ya 1200 euros. 1200 euros ya pamba, 800 euros ya pamba. Mutu azomona na suna présence ya Nzambe te. Azwi fatigue atie liboso. Soko tuni nazaki fatigué. Musala ezalaki makasi. Musala ezalaki makasi. Moyena kota prière ezalaki te. Musala ezalaki makasi. Moyena ya prière ezalaki te. Moyena jeûne ezalaki te. Yango Nzambe lokola yebi biso. Apesaka biso ka oya sepeli apesa biso. Mutu moko te na mokila kozwa au-delà. Ya oyo Nzambe ayebi te ke ye fazwa. Ato sali otie ba force ya ndenge na ndenge. Mutu moko te na se na moi akozwa au-delà bien-aimé ya oyo Nzambe ayebi ke ye fazwa. Mutu te. Lobo ke na nzela ya koyiba, oke na nzela ya oyo yo koki koke nango, me mutu nyonso azwaka na voie normale. Azwaka kaka oyo Nzambe alobaki na lola ke ya kozwa. Amen, hein? Rita zongi. Bazongi na Naomi na Jérusalem. Bazo seka bango. Bazo seka Naomi. Merita tala ki nyonso tu wana tayebisi Naomi alobi. Nakendaka koluka biloko. Nakendaka tana bilanga moko bo. Nakendaka ta kolokota oyo. Bango bazu ya bien. Oyo tikalaka wana ezo kweya. Nazala tana sima. Ya basali wana ya bilanga. Na lokota kata oyo eza na sima. Pona kokaka koyela yo olia. Naomi apesi e permission alobi kende. Na kolandisama ya conseil oyo mama bokila bande kopesa Rita kei akendaki na bilanga moko oyo ye abandaki kokende kolokota kaka na sima ya basali akei première fois deuxième fois basali wana déjà bamesanaki na ye mais mukolo place wana ya elanga wana ayebaki te ke mwana mwasi moko ayaka na sima ya basali nanga po ete ayeba kolokota oyo ekweyaka na se oyo bango baomona mabe yango nde Rita abandaki kolokota yango po akende kolesa belle mère na ye. Alleluya. Ezalaki na mukolo mususu lokola ba mikolo nyonso te po tokende mbangu. Rita yaki kaka ndenge amesana koya kolokota, ndenge amesana kolokota. Ekutani ke mukolo elanga azalaki Boaz. Boaz atali na musika na sima basali na ye amoni mwana mwasi moko belle de figure, mwana mwasi moko belle de taille. Azalaki tellement kitoko. Azo ya na sima basali na ye azo lokota. Ya pusani tikota ba garde atuni oyo mwana mwasi nini. Lokola sango ya Rita tambola ki deja. Nakati ya mboka wana mutu nyonso tu ayebaki ke Naomi aziaki na mutu ayaki na mwasi ya mwana na ya kufa. Bayebisi balobi te oyo mwasi ya mwana ya Naomi oyo akufaki. Mbala mo Boaz atiki alobi ete botika ye. Mikolo nyonso tu soka azoya azolia kosala na ye ndenge azozwa wana botika azolia me soki bolingi pe bolia na ba midi to na tongo bo invitaka ye pe ayakaliaka na bino ensemble. Ayakaliaka na bino ensemble. Mérite abandé koya kolokota biloko ta musu tongo ti lera kokenda lie lokote. Azongi na ngona ndaku le temps qui a préparé a présenté la belle-mère na ye pardon. Mais makambo échangé au fait de mesure. Akutani na mutoyo oyo bakutana na ete ami a destiné. Ayako bongisela ye moko lokotango. Alobi voti kaka ya lokotaka na ye. Mais soki bino ba garde bolingi bokendo lia. Bokendaka na ye bobenga ka ye bo invitaka ye. Même na tongo même na midi. Ayeko yebisa ye moko Rita lobi kokende sune langa musute. Kokende ko jwa isusu ko lokota sune langa musute tikala awe pa na ngai. Banda aka ko sala musala ozo sala ana sala ngo epa na ngai. Bien-aimé Nzamba azomona yo. Mukolo Nzamba kolamuka pona bolamu na yo. Okoyeba te. Mukolo Nzamba kolamuka po changer situation ya vie na yo. Okoyeba te. Lelo zo lela, mais lobi eza ya Nzambe. Lelo zo se lamenter, mais lobi eza ya Nzambe. Yango fuko mitika aka na maboko ya Nzambe. Rita kende koyiba te. Rita kende kosa kindumba te. Rita kende pe koluka pe mibali te to mobali te. Akende ka kolokota. Kozwa kaka oyo azokuta wana ba mieto yazo lokota na se wana yangonde mutebande ko lesa ye na belle-mère na ye mais belle-mère amona ki ke changer le temps à temps akoma mona Rita komo ya même na biloko basi balambi biloko basi ba préparer ya bien
akomi ko pesa bokilo na ye conseil alobi ko simbelo ko mutute ko ibate o ka ba ko pesa yo yango bazwaki ayo yebise na kutani na mukonzi mutu mukolo esika wana tala zaboye Naomi ayebisie na yebiye aza membre ya famille ya mobali nanga. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Na lingi na inazo insister. Na lingi na yebisaka mutu moko nani akonseyaka yo. Nani akonseyaka yo. Est-ce que conseil oyo mutu akonseyaka yo wana. Conseil wana yebaka ko aboutir na bientôt na malamu. Tango nyonso tozalaka na problème. Ezalaka na batu moko songolo pakala ba pousa na kapembe na biso pona ko conseiller biso. Est-ce que mutu wana akonseyaka yo nini? Tomoni rite ndenge mama bokilo na lobi bien mama bokilo mobali asa kufa mama bokilo azo conseiller ye azo lakisa ye marche ndenge nini akoki ozala ndenge nini akoki otambola epi tango Boaz amonaki rite nelanga na ye asepelaki na rite po etakoma mwasi na ye abala ye mama bokilo wana atielaki rite qualité rite pe atelemelaki su mama bokilo na ye te po abrise makambo nyonso akende mbala moko akende okota ndako ya libala te rite alakisaki te ke aza mupaya rite alakisaki te ke aza na esika te rite alakisaki te ke aza na soutien te rite aprescutaki te asalaki makambo na propre ndenge mama bokilo na ye alakisaki ye. À la fin, ti Boaz ayaki kobala rite. Na ina tuna mutu moko. Nani akonseyaka yo. Tomoni lolenge mwasi ya libala. Oyo mobali akufi ake kobala lisusu kaka na famille ya mobali wana. Na nzela ya mama bokilo. C'est qui a sololaki bien. C'est qui a zaki na comportement bien. C'est qui a tambolaki bien. Bible zo ebisa biso bien aimé na Psaume 1. Ebisi biso errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Aimer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nani a conseillaka yo. Marche na yo na vie eza ndenge nini bien aimé. Po yo tika ba trace bien. Rita kene kokuta na Boaz na nzela ya belle mère na ye. Po Rita tambolaki bien. Rita yokaki conseil. Ya mama bokilo o ezalaki bien. Ezalaki malamu pona vie ya Riti lobi. Nani a conseillaka yo bien aimé. Batu nini oyo vandaka na bango betaka na bango masolo. Masolo wana bo betaka. Baka ko aboutir na nini. Est-ce que na masolo wana intérêt nzambe ezala? Po esika batu basangani po basala moziki bien aimé. Na ndimi teke la kati ya moziki masolo nzambe ko solola. Bo solola ka nini? Conseil nini bo pesanaka? Ovandaka na banani bien aimé. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Banani oyo vandaka na bango, ba conseiller na yo bazalaka banani. Banani oyo partageaka na bango makambu na yo. Ebongela yo ebebela yo, conseil nini ba pesaka yo. Ami ya destiné, ako kolongola muninga na ye na droit chemin te. Ami ya destiné, ako porter souci ya muninga na ye. Ami ya destiné, ako pesa muninga conseil malamu, oyo ekoyeba ko pesa ye solution. Ami ya destiné, akoyeba ko porter pasi na yo na mutema. Ami ya destiné, akokende kotongo na sima te. Ami ya destiné, lisolo bobeti na ye kosuka ka bino mibale. Ami ya destiné, ba ami ya destiné bien aimé bazali.
Ba belle-mère ya destinée bazali. Rita kutanaki na Naomi. Azalaki belle-mère ya destinée na ye. Mage mobali o ya balaki mwana ya Naomi akufaki. Me ya tikalaki na Naomi. Naomi abimi tata na ye mama na ye. Po bali se lisusu pas boai. Olingo yebisanga ke bazalaka te. Ba mi ya destinée bazalaka te. Olingo yebisanga nini bien aimé. Ba mi ya destinée bazalaka te. Ami na yo ya destiné nani. Oko remarqué ami ya destiné na yo na esololeli na bino na kovanda na bino. Boko sola masola 2 personnes. Au monde se katisa ki bibale na bangomba. Wana za ami ya destiné te. Ami ya destiné. Soki yo za na problème obengi ya yaka na osecours te. Wana za ami ya destiné te. Ami ya destiné. Apesa koka ba conseil ya mabe. Ya kaka po bokendo langwa. Aya kaka po bokendo mela, bokende kermesse, bokende nganda taba. Ami ya destiné, azo tinga kendo senga, ami ya destiné, ya ko memo na lifelo pe bazali. Ami ya destiné, ya ko bimiso pe na nzela, po akende na yo na nzela, ya linga kende na yo wana kufa na yo bazali. Mais ami ya destiné, obiso tozo lobela awa. Eza ami, soki akuti yo na 1, lobi okomi na 5. Nanzela ba conseil na ye. Rita tikala ki maboko pamba mobala kufi. Veuve bien aimé. Mais nanzela ya belle-mère na ye. Nzamba sali esungolu. Yangos quelque part Bible la gloire de deuxième maison. La gloire de deuxième maison, ça sera plus grand que la première. Ami na yo ya destiné a conseil aka yo nini. Ami na yo ya destiné, bo solo la kanini. Lelo ba ami ya destiné te na bakati ya église bazalaka lisusu te. Na kati ya église to komande na ba makopa, mwana mère. Est-ce que mwana mama, mwana mère wana zapenza mwana mère? Est-ce que mwana mama, mwana mère wana bomba kapenda secret na yo? Est-ce que mwana mère wana akobunda penda bitumba na yo? Bitumba na yo yebo ya telemi alobi bo bunda ensemble. Ami ya destiné akozala mal à l'aise na kati ya banguna na yo. Ami ya destiné soki baninga batu bavandi bazotanga komona na ninga mabe akoyoka mabe. Makoya koyebisa yo te. Aoyoka ka mabe akolongwa wana ko déplacer. Ami ya destiné. Ami ya destiné akovanda te po chola yo na batu mususu. Ami ya destiné akovanda te beneme po bakisa quelque chose na oyo batu bazoloba. Ami ya destiné bazali ba ami ya destiné. Ba o bazoluka récite na yo. Ake plus loin azoluka na récite bana na yo. Ami ya destiné. Bien aimé, mibali ya destiné bazali. Basi ya destiné bazali. Ami ya destiné pe azali. Oyo nzambe atiaka kaka na nzela na biso. Yango moni quelque part nga na se souciaka te. A condition ke nakabwana na mutu wana po toza pe éternel mate. Nakabwana mutu wana me nzamba tanga mabeo to kabwani nango. Nzamba tanga ngo na mutu nanga te. Nako comprendre kaki azaki ne ami ya destiné te. Eza na batu musu nzamba tiaka na vi na biso alobi ya kolongolo na 1 aokomiso na 5. Musu soyo zo na 5 akomiso na 10. C'est la vie. Mais eloko moko na yebi nzambe eloko te komaka na bomo na biso soki nzambe apesi yango accepter. Eloko nyonso bien aimé nalobi bien nyonso na bandeli nalobi bien nyonso oyo ekoma na vie na biso nzamba yebi pe aza na contrôle nango. Pesa na contrôle nango. Eloko biso to tikali nango. Bien aimé to batela kake fandeli na biso. Eloko biso to tikali nango. To encadrer kake tamboleli na biso. To luka nzambe na sincérité. To salela nzambe na motema moko.
na kilo te tosalela nzambe na motema moko tokomona loboko ya nzambe. Jésus revient bientôt ma sœur. Jésus revient bientôt mon frère. Ese akokuta mafuta bien-aimé, akokuta mafuta na mwinda na yo. Lelo soki nzambe alobi na butwa lelo asiprendre na yo nanga, eske tokokota po mutu ayebi mukolo koya aza te nde tolalaka tolamukaka botobi te akoya mpe na butwa lelo. Position nini yo oza nango? Position nini oyo oza nango? Yesu akokoya na butwa lelo. Position oyo oza nango wana Yesu akuta yo nango, eske nga na yo tokokota lelo? So nalobi na butwa lelo, nzamba ye na katikati ya butwa lelo, nga na yo eske tokokota? Nani akonseyaka yo? Conseil wana ememelaka yo nini? Ememaka yo wapi? Kovanda na ba mon cœur efutelako nini? Bando banda kotonga, bando banda kindumba, bando banda koyiba. Bien aimé, ozwa nini? Ezo futo nini? Ezo memelo wapi? Yesu soki aye lelo na bambeto ya mibali ya batu, na bambeto ya basi ya batu, ezo futa biso nini? Konyokola muninga mususu ezo futo nini? Motema na yo kaka ozwa oya muninga, motema mutu azwaka o mutu muninga aza nango po okende nango wapi? Yesu so akuti yo ne loko bato nzamba yebi kezaka na numéro 10. Jésus Christ aye na butwa lelo akuti yo nango na numéro 20. Oyebisa nzambe nini? Ke camarade moko akonseyaki nga basali bazobelela toza na kati ya désert tozobelela bien-aimé. Repentez-nous, repentons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Nyonso tosala eleka liloba nzambe nde kotikala seko. Ngai na vi na ngai namonaka eloko mosusu osala te soki osalela nzambe te. Namona eloko osala te yango mona tiaka biloko ya bato mitema te. Na tiaka eloko ya mutu ya yo ata oza nango kombe so oza pembeni na ngai ya yo eza ya yo. Yanga mpe eza ya ngai. Naboyi nzambe akutanga na eloko boko boya ya poisse na butu moko bekolo abimi akutanga nango na osuka wapi? Na saleli nzambe boye na kimukolo na bomwana na yebaki nzambe te na ya kokutana na nzambe na kimukolo na salela nzambe na baventure. Toza batu toza parfait te. Mais toto yekola koluka nzambe na sincérité aza muninga na biso te bien-aimé. Quand basala nzambe bazoloba Jésus revient nzamba koya mukolo yango soko oza ya kokufa te okomona ngo na misu boye. Et puis soko kufaki deja Bible lobi ba oba kufaki bakobima. Mutu moko ko échapper na koya Yesu azate. Rita sali bolamu Pwa buka bolamu. Soko loni mabe bien-aimé okobuka mabe. Soko loni mabe mon frère ma sœur okobuka mabe. Nyonso mukilo ekoleka nalingi na silisa nanga. Mena nyonso tolobi nalingi mutu moko kaka retenir que Jésus Christ revient. So batuni yo après prière oyo olobi te batei biso balobi to bongisa Yesu azakoya. Jésus revient bientôt. Akoya. Toyebi mukolote na yonanga toyebi mukolote. Yango sekengeli to se sanctifiaka kaka chaque moment, chaque heure, chaque minute to se sanctifiaka. To kitaka kaka na se makolo na ye to lela mawa na ye. Nini osali te bien-aimé? Nyonso so sali. Pourquoi ozotikala na mabe? Mabe efuto nini? Mabe ememo na lifelo. Mabe ememo na moto. Soki Yesu ayete bien-aimé liwa eza na sima na biso. Totambolaka nango. Soko kimi liwa na ndako oyoka teke balala na mbetu balamuka te. Ya yo soki kozala na avion na yebite. Yanga soki ezala na bateau na yebite. Oh kuna soki ezala na accident yebite. Mais na condition nyonso liwe kokoya. Tozala ka prêt. Tozala ka prête.
toyekola evandeli malamu. Toyekola evandeli malamu, bien-aimé. Mokile komi tellement mabe. Mokile komi tellement mabe. Soko lobo landa nyonso to ezoleka na entourage na yo osalela nzambe te. Soko lingo landa nyonso ezoleka na famille na yo osalela nzambe te po mokile komi mabe. Pour ton information, bien-aimé, Lola esalama pona biso bato. Nzamba salango pona biso, li fele sama pona biso te so toke kotango na mitu makasi na biso. Nzamba pambola mutu moko afongoli mato ya molimo ayoka molimo mosantu. Bien-aimé bima na mabe, kabwana na mabe, mabe komemelo ka mabe, malamu ekomemelo malamu, ata lelo te, ata lobi te, malamu ekomemelo malamu, bien-aimé. Naomi asia komai mukolo azeki na makasi te, Rita avandi na sama kola Naomi azoboya mama mukolo wana kenda ta koluka biloko akolia, mama na ye te, tata mwasi na ye te, ndeko na ye te, bakutani na kimukolo, bakoli ensemble te. Akoti na vision ya Naomi, akoti na kati ya vision ya Naomi, po epole Naomi, po asalisa Naomi, po apusa Naomi quelque part. Na suka nango efutaki ye. Naomi akokai koyebisa pe Boaz kozwa ete mwasi ya libabe, kozwa ete tala vandaki na mwana nanga, bilelo nazangi bana nanga pona bango, kozwa ete ba mama bokilo musu basala yango, kozwa ete soko zui ye kokufa, tala mobali nanga na bana nde bakufi aza mwasi ya libabe, ako na mboka lelo abiso basukoli ete. Nani asukola yi Naomi? Nani asukola yi Ruth, pardon, nani asukola yi Olpa? Nana sukola ibango. Mais tellement bola moirite le kakebele. Naomi alakisa ki rit ba technique. Ndeni kuta koyuko sala po kanga penda Boaz. Parce que toza na tante ya kutanga nyonso ya koloba nyonso kat nisiko. Na zui kaka nyonso tu na sangisi yango na pesi de. Na nzela molimo mosanto. Alakisa ki riti ndenge nini akoko sala po retenir penda Boaz bien motema Boaz betaka soke moni riti mama bokilo. Ba mama bokilo alelo bakomisa basi ya bana na bango bambanda na bango. Bandeko ya mibali ya lelo bakomisa basi ya bandeko na bango bambanda na bango. Pozwa nini? Pozwa nini? Est-ce que ba mama bokilo alelo tokoki kozwa exemple ya Naomi te ndenge avandaki na ba belle fille na ye? Ya biso lelo koma mobala kufi mwasi alie ye. Ye kaka muta lie ye. Ba komisio ndoki yo muto lie mobali. Liwe ya normal ezala te. Bibe teli singa te sika Naomi akangi babel fille na ye bandoki. Malgré comprenaki ke mboka wana bakendaki eza ya libabe, basi wana babalaki bazalaki ya libabe, akangi bango bandoki te po soki akangai bango bandoki, alingaki vivre sous ta mulai na Rite te. Alakisaki Rite nzambe na bango. Tango Rite akomi kozwa ta ya kosolola na nzambe, nzambe akotaki na bomo ya Rite, nzambe abayuda akotaki na bomo ya Rite. Tango Rite akomaki kovanda na Jérusalem, nzambe wana nde akomaki nzambe na Rite azwaki délivrance. Est-ce que ba mama bokilo alelo bakosala ngo? Toli ya pete. Toli ya pete bien aimé na nzela molimo bosanto ekota vraiment na mitema na biso ezo esika na kombo na Yesu. Tika nzambe apambola mutu nyonso to azalaki na lini. Bien aimé mokili ozomona oyo ekoleka. Ekoleka bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Chérubin.
Amen. 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 Zamba zolukumu. Zamba zolukumu. Zambi yo kuruka na kwa lelo. Sike zwani yo esana nzambe merci lolenge alobeli yo na kwa lelo. Pesa nzambe merci lolenge atumie te oyo kamaloba na kwa lelo. Na kombo na Yesu Kristo tobondeli haleluya. Alléluia, Nzambe, merci, Nzambe, merci, Nzambe, kama kolo lobeli biso na kino pamwa Nzambe alola nyonso ebimika tosika topamba yo maranata yawe tika ete maloba na biso esika na kati ya mitema na biso nkolo maloba efanda na kati ya mitema na biso na kombo na Yesu Kristo osala misala Adonai toza na posa na yo Nzambe ntango nyonso olobelaka biso mpona koyeba kozongisa biso na droit seme bokonzi merci Yesu merci epona na mabele kitoko ebota mbuma Nzambe totia yango na misala kosi na yuda pesa biso mitema malamu kolo ya kosunga pesa biso mitema malamu kolo ya kolimbisa ya kobosana pesa biso mitema malamu kolo ya koyeba kowumela na se makolo na yo po toza Nzambe po toza elonga po toza mokamwa po toza mokonzi mozalisa mikolo na se merci mpona moment favorable que nous a accordé merci merci Adonai merci 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 le pain de vie merci le roi des rois merci la manne cachée la manne révélée merci le tout puissant merci Nzambe alola merci merci Jésus merci merci kolo totiki motema na maboko na yo Nzambe kolo bakisa esika ebimi Yesu bakisa esika ebimi po ete toyebaka kopambola makambo nyonso na kombo na Yesu Masiya. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Maman aussi côté malamu alobi ba ami ya destiné ba ami ya destiné. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres gens que le diable peut disposer dans notre chemin. Il y a aussi des gens où le diable a envie de faire la question pour que la caravane pour que la reconnaisse sur la mappe tout la derrière. Alors tout le monde est en Zambie. Il y en a qui sont logés. Amino soit destiné à ma paix. Le diable a déjà complètement contrôlé la vie. Le diable a disposé en sorte que nous avons à cause de la ingana epite loge bami ya destina au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na ministère na ngolo, bao baye ko batianga maboko te, bao baye ko bapustanga na kende liboso te, kolo Yesu Masiya, balongwa na nzela na ngana kombo na Yesu, nazo belote nazo benga nazo repousse ba musika na nga kombo na Yesu, musika ministère na nga, musika bana na nga, bakende sika bikauki musika tolo na se, na kombo na Yesu Masiya, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, nazo benga nazo tindika, nazo repousse, nazo benga nazo tindika, ba minyo sa destiné ya mabe, o bakoya ko bebisa réputation na nga, o bakoya ko bebisa kimia na nga, o bakoya ko yiba kolo na zana ngona maboko ya yo, nazo benga nazo repousse, nazo benga nazo repousse, akombo na Yesu, nazo benga au nom de Jésus, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
balongwa na nzela na ngai bango nyonso basepelaka na kolela na ngai nkolo ntonga nazolela bango bazosepela yesu balongwa na nzela na ngai nzambe balongwa na nzela na ngai na kombo na yesu kristu bango nyonso bazelaka esheke na ngai esheke ya tolo na se esheke ya bomoi na ngai balongwa na nzela na ngai na kombo na yesu balongwa na nzela na ngai na kombo na yesu ntonga nazolela bango bazobina balongwa na nzela na ngai na kombo na yesu balongwa na nzela na ngai na kombo na yesu ntango bango ngai nazosepela bango bazonyonga balongwa na nzela na ngai na kombo na yesu balongwa na nzela na ngai au nom puissant de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus déloger bango na 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 kombo na yesu merci Saint-Esprit. Seigneur, nabondeli na yo mokonzi na lola ozali nzambe oyo wapi osalaka makambo ya kokamwa ozali nzambe oyo wapi soki olobi likambo yango osalaka nabondeli na yo mokonzi na lola papa yo olobaka makambo ya solo mokolo mokili nde ezali yo mokolo nyonso ezali se yo nzambe oyo osalaka makambo na se ya nguya ya nguya na yo na kombo na yo les dieux de grâce tika ete baoyo nyonso baza baami ya destine ya mabe mpo na ngai nabengani bango na kombo na yesu kristo baami nyonso ya destine mpo na ndeko na nga aza koyoka nga na nzela ya bana na ye na nzela ya mobali na ye na nzela ya mwasi na ye na nzela ya bandeko na ye nabengani bango mpe na biologie bango na nzela na bango na kombo na yesu kristo baami nyonso kokema ya oyo nyonso bayaka mpo adésoriente bango na volonté na nzambe nabengani bango mosika na bango na kombo na yesu kristo les cieux de grâce nzambe ya nguya nyonso oza nzambe osalaka makambo na kolandisa banguya na yo ozali nzambe oyo osalaka makambo kolandisa banguya na yo ya bonzambe natengi na yo nzambe otindela biso baami oyo bakomema biso na nzela na yo ya malamu nasengi na yo nzambe otindela biso baami ya destine oyo wapi bakomema biso asorte ke na nzela na yo kokemaka mpe nzela malamu nasengi na yo nzambe na lola otindela biso bato wapi bakoya te biso poke balakisa biso nzela ya lola balakisa bana na biso nzela ya lola balakisa mobali na nga na nzela ya lola balakisa mwasi na nga na nzela ya lola asorte ke lokumu na masanzoli ezongela se epai na yo oza nzambe ya bikeke okotikala nzambe nzambe na profete na bibeli mpona bato ya tiktok baza koyoka biso les dieux de grâce baoyo nyonso baparticipe na motu na lelo na nzela ya tiktok nzambe tika ete mabotela bango epambolama na kombo na yesu kristo tika ete bakotela mpe baami ya destine ya vi na bango na kombo na yesu kristo baoyo nyonso baza koyoka nga baoyo nyonso baza awa aligne nzambe kutanisa bango na baami ya destine na bango ya malamu na kombo na yesu kristo eloko bazali kozanga na vi na bango nzambe pesa bango atraver baami ya destine oyo okotina bango na kombo na yesu kristo nzambe okita obikisa bana israel na kati ya kaboti ya te okutanaki na moïse olobisi moïse moi-même je descends omonaki ave ya moïse c'est-à-dire que moïse azalaki na destination ya kobimisa bana israel na kati ya bongumbu nzambe na yola tika ete tozala bamoïse babotela biso na kombo na yesu kristo nzambe na yola timbela biso mpe bamoïse ya bavi na biso na kombo na yesu kristo tozala te kotemone monene na yo oyo eloko na yo ekokisama dans le nom puissant de jésus christ toseteli yesu kristo maboko makasi tometeli yesu kristo maboko makasi gloire au seigneur gloire au seigneur gloire au seigneur amen Amen. Somos lokumu pasteur Shelpe kumilinga lokumu pene ya wisina de mon seigneur qui m'a donné intervention juste après maman je peux cela nous na alors parler n'est pas on va faire like homonyie
connecté na populaire. Vraiment, et comment mieux mon côté à quoi il m'a dit à zone moto nyonso ayaka liboso na nyonso ayaka liboso na nzambe azongaka moto epamba te tuna litombo oyo elandaka ye voici le miracle qui accompagnera tout ce qui amour lolenge tobimela nkombo na nzambe lolenge tosangani awa mpona koka yesu eza likambo moko oyo wapi ezali kolanda oyo elandaka mpe boyeba biso lolenge ozoyoka biso lolenge ezali ana kati esika eza na miracle moko yaka kosopere na vie na ye parce que ndimeli nzambe otikini otikini toyaye te tondimeli nzambe na poko na lelo alors et ça comme d'habitude to salaka de se présenter ngai comme nanga pasteur Amos tolonase awa na Kinshasa. Ndakombola mama Frazi na Canada. Mama Frazi Amen. Mama Frazi na mapambola na Canada pesi mungu wa Canada mbote. Msusu. Nani? Ah, c'est Karine Mbala na France. Que Dieu te bénisse, ma chérie. C'est Passina à Brazzaville. C'est Passina à Brazzaville. C'est Passina à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Suis-moi. Frère Chris depuis Dubaï. Ah, frère Chris. Voilà. Mais le nom Kanye Miko, on peut la mise au pied, papa. Frère Chris à Dubaï. Que Dieu te bénisse. Ah, ok. Nzamba Pambolo, frère Chris. Amen. On est ensemble. Merci. Ouais. Non. Bandeko batikali. Balali. Ah, balali na babo. Eh, bandeko bele boy balali do. Papa Mos, Nzamba Pambolo, pasteur. Ouais. Tokutani ka lendi. Merci, maman. Benga J'espère qu'à combien de temps, maman? Nan. Pasteur. Na Monique. Ok, pas de souci. Na Monique. Yo benga na 5 minutes. Benga na kolala te. Pardon, maman? Benga na 5 minutes. Kolala te dans 5 minutes. D'accord, maman. À tout. Bien aimé Nzamba Pambola biso bande kono soto zaki na TikTok na senga na osa l'appel so mutalinga kota na ligne nde bande komsu ba bonde la ba 4 5 6 et ça la paie bien et ça vraiment et ça la appui pe ponanga donc to bonde la lundi mercredi na vendredi so lingo kota na ligne o komelinga da na moyo esinga mama na linga participer na bino na prière na kozwa kombo ya TikTok na yo et puis o senga nga ami o senga nga ami et puis nga na oyamba yo poto kotsa batu musute mona ata musoza na line oloba mama nzambe bo bondela mwana mundele mundibu a osenga ye wana komo loba ba bêtise et tout et ça la rapenda bien te photo respecter nzambe na biso soki olingo kota okomelinga penza okomelinga ndeti avant 20h 21h lokoto banda 23h mama Anne naza na besoin na kota na ligne na bondela na bino ensemble na osenga mina kokoma kombo na yo tant na omona osenga mina omona kombo no na liste na comprendre na koti si osopete okota pe na Facebook 4 5 6 na TikTok 4 5 6 et ça la paie bien pour na lokumu nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Ndeko Fadinga. Fadinga Maria. Maria Fadinga, merci. Que Dieu vous bénisse aussi. À lundi.